biloko c'est salinga pena ya kosala voilà nabaleli mwasi naboti bana très bien natangisaka bana basilisi baklasse voilà nasomi bandako na kisasa nasala bafere nanga ti leloka na bilokos voilà bilokos c'est une bonne affaire biso bakogere makambo nyonso fo ebaka kogere voilà ndene yaka bone yaka mosala na yaka ambiance te mwasi te makangu te to na tia contener na mema eloko ya mutu te mpo na yebi état d'esprit ya mutu na memi biloko te na mema biloko nyonso ya ngai moko contener etonda etonda te ya ngai moko na perdre na gagner ezala problème na ngai moko baproblème wana epesi biso bapasi mingi okozwa biloko ya bato 10-15 personnes bato ti odate ya le 21 toza na kisasa o bato normalement 21 jours bato eza na kisasa soki mo manœuvre ezali ya nini esala au moins 30 jours mais sikoyo babato mosusu ekomani bafulafula banda koramase kokota kobima omona pasali 1 mois 2 mois 3 mois nano ekomi te moto apesaki biloko kuna ata mosu afutaki mwa 100 euro asilisi maloba oyoka ye aza serie te aventurier moyibi bani oyo biloko ata mosu eza na point noir na esali transportema te bayiba te biloko ezali omo fo aforme yo ya solo na biloko foza motema mune ezoka moto oteka masanga na bar foza motema mune mpo oyambi bakria ndenge na ndenge na biloko ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange ekoma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Bonjour, bonsoir, podcast. C'est moi votre M la servante, Elle Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a kické belé offre madi. La plus courte de la poste, mais ça, Kobenga, hier, toujours dans le milieu. Là, je me suis émission, ça a remercié ma boss, Nabiso Biska Bozali, boss Roni Malunda, ma boss Yannick, sans oublier, boss checking dans Londres, réalisateur Makasa Kanga, ma son à Londres, et pourquoi pas remercier, Baeba s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne vraiment de na ba orphelinat to sunga bana bitike ndeko pa nga sunga mwana etike nga mwana etike obanga te contactez biso na numéro za bande de cash on a vraiment nzambe akopamola bino. Voilà très chers amis internautes, Elle Mara de la presse toujours na mine na bisi bino to ça va découverte kitoko naza na commune ya Njili bisika oyo na ko découvrir ko yeba na masola marché bilokos ndenge lenga na kati ya commune ya Njili to zakile bangiringi bakasa vous les autres préférés to ya na kati ya commune ya Bajika babi bana poto basé belé bana Njili donc babita sur idéologie ndenge bilokosi e utaka poto ndenge yaka basala nini est-ce biloko ngo bilokosi ba lokota ngo kuna ba na kin est-ce que nyonso wana to découvrir ngo kaka na émission na biso ya lelo esa bozala toujours branché pe connecté quand la chaîne na biso lingaka mingi ya biso podcast nous attend on ba papa baza awa nous attend on ba noko ba ya ba leki ba parce que marché doit venir tellement mouné les bandits awa mo réaliser la biso et que tu comme virer côté venir vu que ba venir côté côté ton on soit na guide on a papa on pèse la pena il nous ça ya marché biloko ndenge évoluera awa na commune Njili parce que ya commune o ba jika ba sebele ba na poto ba kenda bayaka ko ba ko sala on pena mingi ne ya ngoyo et zo senga boza toujours bon je vais connecter se manifester ba commentaire na bino parce que auto sey na ngiringi auto sey na kasafubu eza oya lelo ti ya lelo zala
impact na idéologie fi ke bana poto basa bele bana njili boza toujours branché dans un kalami tena kutana papa oza guide abeta biso solo ya marché bilokos ndenge et ou te rapport ndenge ya ki parce que yeba jika dans un kalami merci beaucoup. Voilà, nous avons déjà papa moi là ça elonge c'était raza jika ou tu peux poto ya o ki ba conteneur ye pena obeta biso li solo pena ndenge zala. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a papa? Sassou. Pas Sassou. Le tu visiter bino tala njile ye bana commune ya bana poto vraiment tu to ye baba réalité à marché biloko c'est pas ça non ndene. Marché bilokos. Ezali marché moko biso na poto. To somba biloko na ba brocante. Ndele ba so biloko na bango ba ko déposer na brocante. Voilà. Biso to ke to sombi ba biloko. Ba biloko ande ba biloko comme ba matela, ba machine à coudre, ba sapato, ba bazar tout le monde ya nango. Voilà. Mais ça la condition moko. Kala tozaki biloko mosusu omona ona ba poubelle boko ko so na bino. Voilà. Mais lelo biloko nyonso to kota mokili mobimba Congo Brazza Luanda Kisasa donc ba mindele na internet loko le bebisi makambu. Ba internet bebisi makambu. Internet bebisi makambu nene. Mundela ko za na sani ne mo mbela tsango internet a te prix. Ah, tika boy. Biso ba to ya na ba conteneur omona ba to wela 15-20 personnes. Ah oui. Liboso to na so mabongo te. Voilà. Ba ko tika na brocante omona ngo 2 euros 1 euro. Mais le lot prix mususu ko so mela pe biloko na poto. Voilà. Ko mina kisasa o sali pe perse. Voilà, c'est comme ça. Voilà na douane tozo sala po longo la conteneur ko ya na ngo déchet za matata. Mo sala non ndeko wa conteneur kuna ko ya no beta mo li solo. Ngai na ya na ba conteneur ngai moko. Ah. Na mboka na vana za conteneur ya $48,000. Yo ce qu'on a payé ni. Dans la Bretagne. Bretagne, voilà. Bretagne, ils ont trouvé la carte à France quoi. OK. Dans la Bretagne mais en France. Dans la frontière il y a France, l'Angleterre. OK. Na zabisika. Beta ni solo wa douane nous zo biloko. Douane ndenge zali boye c'est baby. Pour ya douane kuna ko na biloko à cher, ko bisa conteneur à 40 peu cher, ba $13,000. Très bien. Les salons besoin que na okufa po ba tutu ba komi na ngo douane pe le kitro. Voilà. Donc tozo retrouver pendate. Biso msezaka maladi po to sito mesana na ngo voilà. To koyeba moi idée ya marché bilokos na ville ya Kinshasa kota la banene. Marché à biloko c'est koti awa. Si je me trompe pas. Na moni bena ba biloko c'est venu mingi na Kinshasa ba 2010 hein. 2010 hein. Ouais. Ba 2000 les alagité, ba 2001 ba 2010 nenga na moni. On a peine na biloko premier biloko c'est on a 2020. OK. Ouais, 10 ans déjà passé ba ça là déjà ba biloko. Ouais. Non. Non. On a trompé. On a salaki en 2000. OK. Na 2000 na ina ba biloko donc tu sais quoi 25 ans toujours que na ba biloko ce marché on est okende. OK. Ouais. Pour la salaka biloko na saka libende. Libende hein. Na mécanicien na poto. Ah bon? Oui, na yaka na ba conteneur na ba moteur awa. Sur un moteur on zo na poto wana. Oh yaka na on za moteur za na ba bon état to déjà za état moko critique ton ndeni. Mais na za mécanicien na connaisseur. Très bien. So biloko côté na garage. Na poni ya malamu na sombi ya mabe bango bakena on a recyclage bake au final ba fabriquer biloko mususu. Voilà. D'ailleurs les sous conteneurs à 100 moteurs 120 moteurs. Bon on a moteur nyo surtout un pec et démarrage tout ça parce que na zanga mon mécanicien d'abord. Ah musala sana poto na mécanicien. So est arrivé que une conteneur mobima nyo so za mabe. Aussi longtemps que PC déjà doit le sema tout. C'est impossible. Impossible hein. Le bon mutuana aza connaisseur té. OK. Les gens na connaisseur na ebili bende bien. Voilà. La grosse peut 100 moteurs. Tant soumis balé 3 euros dans l'air. Voilà. Nyo surtout té. Au fil en nyo mo bana passer dans musala mécanique. Voilà. On va dire mécanique dans âge à 16 ans. Ce qu'on a aussi 62 ans, j'ai l'expérience. OK. Ce qu'on a yeba est-ce que kuda na poto ça ba wenze ba sala wenze oyo biloko c'est MSU ba catch. Oh wenze oh c'est MSU ba valise, MSU ba san tout ça nios ba en gros yo mo koto poni ba telo prix donc ba boira ba loko ti boye na ngwa. Wenze zali neti wenza Montreuil. Wenza Sarcelles. Et ça ba wenze za la week-end ya samedi. Voilà. Vendredi samedi seulement. OK. Donc wa wenze na tiko soko ki o mona ba sapato côté nango. Ba bilamba côté nango, ba machine à coudre côté nango, ba réchaud côté nango. Indele ba mélange raté. OK. Ozo teka ba réchaud, teka ni. Tant soko tana wenze. Oza na besoin intéressé loko bodicité ba marchand to dicitaka.
Parce que on est allé sur le marché, ça brocante, il y a deux choses différentes. Ok. Brocante est allé, ndako ba mindele ba tongi na katinde ba te marché biloko oteka. Ok. Wenze zali neti to mona ba wenze amso neti zandu awa. Wenze ba to sala ngo kaka vendredi samedi. Ba dunsu ba uta na ba biloko ena ona ba camion na ba Maroc. Ba zo pays mususu. Ouais, ba sali wenze na ba vendredi samedi. Voilà. Wenze ona zali à l'été za ba parking eza bien makamu nyoso police azali nini. Très bien. Ba sali marché na ba ba kangi biloko ba zongi na bango. Voilà. Brocante les allés locaux o ezali maison est vendue tout le temps en France. Bato nyonso to ba vendre en France ba mindele mutu mwindu olingo tegeloko noko déposer na brocante. Ba registrer téléphone na yo adresse to makamunyo so ba tegeloko na yo tellement bazali logique ba bengi mais c'est viens récupérer ton argent. Au plus bango ba pourcentage na bango. Voilà. Pour ba loyer on les a payé en gratuité. Ah bon? Voilà. Mais en oyo bois ka teke ba moi place mo ba bois à biloko makasi no mo ko trier na yo ka ba. Lokuta. Ah bon? Lokuta. Kala ezaki ba mindele omona akobimisa télé ozwi na omeki boye télé yango ezosala toye nango na kini. Oui, c'était faisable, mais lelo te lokola batia internet ebomi makambo nyonso tu. Mundele mosu akozaka na lutu mbele moko kaka atia on internet atie prix tant sous 2 euros aomonaka moto abengi aye mpe na voiture azwi. Alors marché wana sikoyo ekasa babiloko ya kobwaka ya koramase ezala su te. Et puis bango mo bamindele bacomprena babiloko na bango bakenda kotika ngo na babrocante sikoyebisaka yo osali déjà mwa batemp ebele na cope o bavantage nini déjà ozwa na marché biloko sikoyo cope osalaka oyo doyaka bamontere na yo baketch banini tout ça biloko esali ngai esali ngai mpena ya kosala nabaleli mwasi naboti bana natangisaka bana basilisi baklasse nasomi bandako na kisasa nasala bafere nanga ti leloka na bilokos. Bilokos c'est une bonne affaire biso bakogere makambo nyonso fo baka kogere ndene yaka bone yaka mosala na yaka ambiance te mwasi te makangu te makambo mosala soko osangisi na basi makambo nyonso to ebebi naza na discipline moko na mipesa soki na ye boulot neti sikoyo na umi nasali presque mbula moma na ndambo. Oui, bientôt mois prochain je vais rentrer. Sisi biloko na na chantier nazobunda na chantier na chantier na bord de fleuve nazobunda na chantier après bongo nazongi na ngai sikoyo ntango okendaka na biloko nde yaka bamatali badwa no bafutaka no bandenge nini mpo ose etrouve nango daya na kinshasa betana balisoko kote parce que kozala na comprendre yango mpena bien te douane ezali soko ye na biloko komi matadi oke na agence moko oyebisi bango ke naza na contener bango bakozwa bavérificateur na bango bakopesa yo moko bapesi yo abandi kosala lelo démarche wana aoyeba biloko nini oye nango contenu nini eza na kati tututu oyo tobengaka badéclarant en douane ozwi déclarant sali lelo makambo nyonso tu ayeli yo prix prix nanga nasali 10 000 prix nanga 8 000 prix nanga 12 000 prix nanga 13 000 opesi mbongo déclarant bandi badémarche lelo akoti azwi yo lelo akoti so mbongo eza nango dans une semaine contener eza nango libanda ya pas de souci chance pas kutana na déclarant malamu so kutana na déclarant mabe bato ebele baleli alali na mbongo lelo lobi akati nzela ngolake yo na port kuna wayeba teke baarnake yo mbongo bapasi ebandi yo wana naluka na defa ya mikolo bamagasinage ebandi makambo nyonso ekoti mobulu yango moni bato ebele bakoti mobulu na mbongo adwa masa kati lobi na ntongo angola akei yo bandi kolela bapasi ebandi makambo ebandi mwasi na poto kuna ekomi oza na bamakambo banini bamabala na biso bato apoto ekufi ebele à cause de cela soki basali aventure na déclarant toza sur l'espoir te okoloti bacontener ekita est ce que bapetio bakitisaka babiloko bayibaka bino mpe bozwa mpe trou moko yebi te nayaka eleko nanga boye eza te bayibaka mpe vol eza partout surtout matadi eza na grand vol ya solo mpona matadi eza na mama na moyibi olala na pasi eza na kongo boye na nzalo eyali awa bana matadi bamiyibi soko komi obimisi biloko fo ozala na basécurité ozala bato misu makasi kala soko osala erreur epai bofere ezokende epai boreche ezokende donc oui même bana basi mosusu balongaki sasa bake kuna aye po asomba biloko epai na basangani na bapeti kulu na babandi aye azwi te yango te nini te embouteillage mbule balila mbrema bazwisi yo biloko
Mais net biso boye to za ba doyen ba yebanga surtout nga sona ko ba bien wana ko to za mselo wote o sona comme na sécurité o sona na ya solo ko kita biloko zo kita na kati ya lupango mais ndo ya après biloko za na collègue mo we za collègue no kuna la pe na posa tini la ndeko ne mo lo ko peso payer pe na conteneur ya nziki ba yibi shikona muto ko suka ndele oui mais à cause de cela nga na za na système moko sona tia conteneur na mema eloko mutu te ya solo on a état d'esprit ya mutu na mimi biloko te voilà na mema biloko nyonso ya ngai moko conteneur etonde tonda te ya ngai moko na perdre na gagner ezala problème na ngai moko ba problème on epesi biso bapasi mingi okozwa biloko bato 10-15 personnes bato ti odate ya le 21 toza na kisasa o bato normalement 21 jours bato eza na kisasa soki mwa manœuvre ezali ya nini esala au moins 30 jours mais sikoyo babato mosusu ekoma nde bafulafula banda koramase kokota kobima omona pasali 1 mois 2 mois 3 mois nano ekomi te moto apesaki biloko kuna ata mosu afutaki mwa 100 euro asilisi maloba oyoka ye aza serie te aventurier moyibi bani oyo biloko ata mosu eza na point noir na esali transportema te oba maswa na biso eza mike bato nyonso elongo epa na biso esala transportema na point noir bachange basuwa nde eyeti matadi yango moni bazosala haute mer na banana po tozala na navire direct voilà en tout cas donc biloko ya komema bato eza dangereux bato ebele basala bacontener bazwi yango baproblème ya baproblème sérieux mais ale na ye eloko te l'état tia na contener bamanœuvre nini voilà c'est peu ça ok wana ya mutu no musiko ozala kitu boyaka pe na biloko mutu mo poso nga somba biloko mo ango pe ba primo boye mususu oliloka muke ba autoriser pe sala mato olinga kozwa bénéfice makasi par rapport à ndebo futa ba douane ba biloko mo ndenya non nga surtout na yeboye biloko na nyonso na ina ngomona na kisasa te na comme na matadi na fongo na matadi na teki na matadi voilà na gagné mouké mais na sali marché vite fait parce que matadi des arts rassemblés les gens bato uta Angola uta Kisasa uta Point Noir uta Matadi uta Boma uta Kimpese ba ya sala marché mais soto comme na ngona Kisasa awa mutunia uta Kimpese ya osomba munia uta Angola ya osomba munia uta Brazza osomba bazo ke nguna poza grand port o misi contenu ba tutuma moni a e uti poto voilà ezo bimana miso ngomba zo somba na mabena malamu e uti poto na ko no réparer mais ce que nous avons déjà la cité ah mais c'est difficile tala ba bordel mike na tikala ina ngwana ba kiti na bani depuis na on est na vendre ngwana na zoke na ngomba 6 mois na solo ah oui oh là là les ali boso na charger on a car moko na kena on matadi tout de suite lobi na tombe biloko na nyoso to esili oh vous laissez zo sous transport et dans sous matadi na kosale la ngoti vraiment na kosale la ngoti donc voilà ne ba moteur na yeki na teki na matadi boso na teka kia tout les qui n'a sans moteur voilà la zone n'a tiré plus na teka na matadi 60 moteur 40 moteur et tika là qui comment va désordre mutu moka ya lingi 300 mutu moka lingi 200 tout ça ni donc j'ai compris une trick sur les biloko na teki na matadi na yeki sasa na zala tranquille la tamsa maka mususu na maka chantier voilà c'est comme marché biloko c'est banaka na ville ya Kinshasa biso ba konza ndoko suma biloko na pototo eza ba pays mususu na Afrique pe déjà marché biloko c'est zalaka nango abiso te ko sutukela ngo sima idée ko zala non en tout cas sans te mentir Congo Kinshasa mutasali marché bilokos mutaliboso ya solo oui yango batu mususu bazuneti Luanda bayaka poto basomba biloko poto terre OK Luanda basomba milikité ninité sanité parce que tout est akuna voilà ce qu'on voit à Congo Brazzaville rien coup de neza bosopo ke na Brazzaville tant songo na bilokos mingité mukeka rare parce que biloko est autorisé to na Brazzaville bazana un système na bango très bien soka ina ba bene na mto zo biloko ya biloko so ke na bene biloko za bena biloko mingi za mso na Congo Kinshasa pesa biloko mo sauver peuple makasi na nini nga mo bomeni ba ville ba ke na soute pour ça pour ça faire ensemble ina biloko sketch ensemble maman tolongo li chômage ya solo so na bilokos na 5 personnes embauchées na musala na ngai basala voilà bani pona bon Kisasa musala ezala te nzala ezana pas oh là là bino bana poto bokita ke tia sa forme za mboka na bino non eza mboka na biso to boyi mama to boyi te eza mboka na biso ozo comprendre voilà mais au bout de ces belé social ezalité
nzala yalité pardon nzala pasi traitement malamu ezalité vraiment soko bele ozana moto kufia papa ngamona belaki ya anasaki lolendo tena ke ba clinique ngalema na lekaka na hôpital à Simanda kunde awa na bimisi moi 500 000 francs congolais. Voilà. Après bangalema soko komina nous zona en chambre ya VIP kutana au 400 be Saint-Joseph après ba nous traiter yo. Mais na na zana foi na bi guérison Yesu tape sa guérison. Amen. Même hôpital son accueilli tonga munga na pesa nga so seigneur aleki na kati na ozalobiko. Bien bien. Yango na kenda ba clinique ngalema tie. Na kenda pa Yesu atindi kaka. Voilà. Ah so mutabeli so mbonga zate liwa. Eza bongo. Liwa. Tolongo li chômage. Voilà. To sauver peuple na biso. En tout cas. D'habitude so yilo ba so ko bakse zala take bana njili bino be bana njili ba njili ane bana bo bino simbi poto kuna ya omoni marché bilongo tza be de bele na ko bina njili beta mo li solo rara. Njili ndenge zali boye. Yali mboka moko EPC guya wa parisien. EPC ba kuma tena poto. Tika boye jika. Tika na ebisa yo. Oui. Ngana matana sabena awa na aéroport njili ya Tongo na kiti Belgique apina ke Paris. Voilà. Na legite nzela mai na legite Luanda. On comprend. Njili mutopesi goutte. Vraiment. Ngane na baba na biso. Ko banda suka ti suka biso tout na poto. Ya solo hein. Ba petit, ba vieux, ba massa biso nyonso tout. Tous na poto. Nga biso na beti 37 ans na poto. Oh là là au komela. Na kana na zayi mwana muka trop jeune. Ah oui. Grand na zani na poto, grande sœur na zani na poto, petite sœur na uto kufangane na poto. Naza ba ndeko na ba cousine na poto. Biso kuna su to boti to sali ba famille, bana su bani ko bota, ba koko ba ye. Voilà. Ozomona to bali si bana bani donc plaisir. Mais photo ba na mutu na biso ke Congo zamboka na biso. Kuna so to vandi to saka bapaya, ezamboka mundele. Ezamboka mundele c'est comme ça. Photo bula kakine, soko vandi boya ka pe kisasa. Omona mboka na biso. Ata moi teremo na kinkola ata na bibo ezoteka mebele moins cher. Voilà. Osomi pe bandi ko tonga moi muke. Lobi nzo telemba ati. So nzo telembi to komi mamiko to mo ane ba bébé bana mike. Très bien. So na retraite na sasa na mapango na mi bale mi sa tu mine mita na kufanza. Fanza te. So na ogli kolo pasi lokwa na mukanda na ko so traitement na poto. Ko na vanda bien na so zo mo ya kisasa. Voilà. Ozolia moi ba biloko ya bio ya kitoko. Et puis moi biso Kongo petala kaka. Babi boile sous ce kitoko ba s'appelle sous ça pour minga vous à la paix bien. Voilà. Boete robino. Voilà, un plaisir à trop. En tout cas petite sœur Tokos na sepeli à trop. Journée malamu. Merci beaucoup vraiment. Ni na bino sanini. Ya biso podcast. Ya biso podcast ba mote belé. Vraiment. Vous continuez toujours qui salou. Petite pas au bunda na masane karamena. Voilà. Oui, bah après au foot rapper va travailler moi ina qui ça et baza la rapper tala ba ji ba argent de poche. Vraiment. Moi mon petite abulunga na nzela parisien moi qui mise ça tie. So be mi aboto qui mise ça. Ah, donc na nzela maluka le moi liboke. En tout cas, plaisir à trop chika la sepeli. Merci beaucoup petit. Continue à marcher ça moneto va passer pe liboso wana. Otambola na longa. Otambola na Yesu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. Voilà, très cher ami internaute, vous avez papa, ou azad ndeko, azad jika, ou abete biso milali sola, marché bilokos ndenge pasara na poto, ne bazwa ne balobara, ou baboa bilobilo bo ki ba vérité, ou ebimi, ça même sous différent na autoré na ngiringiri, na autoré na kasavu bulo, toye vraiment na commune nji pour te bec commune nji les a commune oyo ba jika ba ça tellement belé, ba na poto ba tellement belé, ah ou toza na marché bilokos ou ezana quartier c'était l'avenue commerce mais papa moi tout ça a découvert moi bétéral du solo yanji ndenge zala dans lelo vraiment to za awa pona rolakisa vraiment wende et salami awa na avenue commercial ya marché biloko c'est bozo mona ba mbeto ezali ba valise ezali on somba verre ezali on somba chaussures donc tout ba sac bana classe ba ma papa donc marché biloko ezana nyonso oyo tozali pena ko luka na kala pour que nous sommes même sous valise pour que kala pa libanais na ville au sommelelo comment ozana mbongo no bimi na porte sanda kuna yo au sommi valise na tu rentres même sous dépenser pena belete ngola isage bato ba ignorer pena biloko biloko c'est ko ignorer parce que c'est pas valise abo so talent même bien on a que ça la qualité bien ils étaient monta ça et la bois qui n'est papa metti sur solo kuna ba sombaka
baiteke la bango sur article par article msu o wenza ba catch msu o wenza bilamba msu o wenza ba valise msu o wenza ba faire ba on ba no so mandamu na bakangisa le douane ba eno matadi ba de douane ngo e na Kinshasa po bateka mais ba avantage pe zali bo papa lobi bana na mbongo yo atangisi bana ye mo za jika beti 37 ans la potentiel d'expérience no boyo ki vraiment et sengela ki moi li solo o yebima po sepelisa bandeko oyo ba beteli solo que te el marayara na marché bilokos na commune njili ba yebaki pe yake njili eza commune ba jika na yeke mo réel pe na zo la ba sera biloko et puis ba téléphone du pe ekota pe na masola marché bilokos les aki on so ba téléphone na correct et facilité bebiso ba téléphone mingi eza mais ça les a msou ba état bon état ezali ba état critique ezali so ni téléphone mo même sous display beba au so on a pris moi moké au so on a pris moi moké OK au réparant au so pour lingi a été bien au sombi na prix oyo esengeli au salaire donc biloko c'est facilité pe na ba bandeko ebele na villa Kinshasa botika ndeko ignorer ne boloba ke ote biloko zwana mutakufa na msu sabwa kaki msu lutu bo mutakufa na ko lela babwa kale biso na kini ba eli biso tozolela za na bongo te basomba parce que babi wana zalaka na kala mundele pe déjà comprendre na indusa mundela comprendre na indusa abike ba kongota ba so ba biloko fele ba yo te ko ba lela ngo bambongo donc comprendre na ye système ngo et on va comment préférer battre que la bango na prix des gros ali bango le boya sikoyo teka on ka ndenge zalara donc musala penda et donc sala manenge penza bolingaka très cher ami internaute babone biso ya biso podcast bana njili bana partout dans le monde bo se manifester ba commentaire parce que les loto yaki awana quartier 7 pour na ça découverte ya marché bilokos bino bozo mona ba radio zali donc presque biloko tuna ba popi ba soulier ba nindo awa eloko ezange zate ozaki ya motuya tunga toyeba kaka moi li solo vraiment ya marché bilokos ndenge passer na poto pour eya na kati ya ville ya Kinshasa litoki Kinshasa sa première ko eza qui RDC sa première pays oyo ba mati si penza moi lokumu ya bilokos parce que ça ba payer belé bazara likadisi o te ko zora biloko na poto ko yaka na ngo ko te car mais biso ne ba congolais na njunju tozala na kasa tozala nango to faciliter vraiment ya kolongola ba biloko kuna yaka poto sombango lelo e komi nango pa mutu nyoso biloko se komi na marché moko ya bien parce que ya ka tozwa douane ko banga po somate lamba bozo banga et la mamuta kufa po somate loko bo melelo komi nango vraiment dans les bons produits sont de pesi yango moi valeur surtout on a commune na njili ezaka place monde ça va venir belé ba marché de conseiller ça là tu préfères que tu ya pour te dire que jika ba kitela ba flat za pembeni to so na jika wana parce l'expérience makasi a betel biso le solo pena marché de cause de que et c'est ici batu tout na kati ya chaîne biso podcast toujours la soto la ça toujours nos calamité merci. Voilà, très cher avec internaute, moi, maman a ajouté Kabilo, quand tu me fais que sur la live, tu vas suivre vente, ça oui, qu'il n'a rien ni soyez, il n'y a pas qu'il n'a pas dédouané, Bilo, tu as son maman, tu vas dédouaner Bilo, quand tu vas aller solo. Bonjour, maman. Bonjour. Comment on a? On a nana. Manana a tous avis. Toi, la njil na changu. Ma changu. Ma belle wajika. Ma belle wajika. Mais tu es sur le solo. Dans mon monde, nous avons marché Bilo, comme ça, il passe à n'en pas non. Passe à n'en bien. Parce que bien mais tu as un problème quand ma biloko sango ni susu le rose mi passe ya solo to nyo kwa ma oh mi passe ko na ko mola na musika tika boy to do so ma biloko so mi poti na meso se tuve siko to se tuve suki oh ba vele ko mi cher o kita mutaila conteneur ne boy conteneur on ba kiti bo so ma 20 so ma 20 ba 15 ole ko ba 40 ba 30 o teka combien na yango no likamo biloko tozo ba 15 dollars ko ba 25 ba 30 dollars auto ba 15 dollars ko donc ba mati ba pou mati yo za so muta kiti conteneur ne ko so ma kuna en gros biso za so kiti conteneur o kiti conteneur ba velo to so ma en gros donc to kiti bongo biso mo pe super to na ba biso ba uta kuna ba yaka ko to ke matal to de to so ma ngapela to kana kina pe matal ko supporter ba bi kuna muiber makasi bana ba ngaba yiba ngate ngaza misu 4 misu liboso sina dikosi ngaba yiba biloko c'est le mot faut pas former ya solo hein la biloko faut za mutema mna ko ezo ka muto oteka masanga na bar OK faut za mutema mne po ya ba client ndenge na biloko donc biso yo komona ngaba ni biloko na aja mukie
tina koli boy nga teka em sous conteneur na teka maman na conteneur na teka menga mo teka tina sister mutu pas te fièvre petit ni sala pour kota ce qu'on a copa biloko sopo ba le mo na copo ça trop mi ba na basi ba mo kota ngoni le sala pour kota bon copo to kota po to se tu va na cope ya solo biloko so se tu vaka donc ba lo tala ba bilo ba eli bino ya ko lo te za suke eza so ba ya so mama soki ba lobi ke ba on lokota ona kala mundele so zo mayele na mundele ko mo teka biloko se ba ya pa ya oteka biloko eza ki boso ba lokoti lokota ki sapato yo recho ba lokota faire ba lokota sute et comment on somba to comment mona biso ba comment on somba voilà eloko lokotela elaksa eloko ba lokoti ya ko somba pe beki pozo mone comment otekama ezaki liboso zo ya boye bayeba opesa ngo batu na nini bayele ngo badon mais don eza soute to timba timbela ndenge yaka boye ye boye liboso ya ko ya boye moye ngo boye emso mone ngo ba 1000 francs ba 2000 mais si ko lele comment boye zo ngo so mo $5 $5 beki boye 5 ndenge na oteka ngo $10 deux pièces comment kendaka parce que muto tango zoteka zo nyonga ngo muto malada o nyonga voilà mon osani osanga so mona sene utope musike na futira mutu ko comme emsu bongolo gambela na futira pe transport pe comme anateka yo sko no ke no somba ngo ne ba conteneur kitaka ko na ba presque ba commune yo surtout ça ka njili ne ba jika njili so ba ina conteneur no o se bazara to koma tiba tadiki bala ya solo ngane tena bongolo bayebi nga kasa bayebi nga nga koma partout côté zo ekita so biloko ezate na koma na zo biloko na somba donc so biloko pe koma bebe kaleza ko so donc to so mo na pasi kaka neti velo so ke kasa fu na minto ke so ma velo ba ba teka velo ba 70 ngiri za wana zaki wana pe ba ba teka cher voilà mais na njili a ekita moins cher mais na minto ko teke komi pasi ba velo za komi pasi aina vito so mango boye 35 mais muta comme na ngo ya ina ngo ba 35 ko pa on ne kufa na ngo ngo kufa na ngo ko pa biloko se baby Parce que bébé c'est ce qu'on comme biloko c'est que comme pebele presque ba commune so mona kali so mapangu ba jika ba otina biloko e baby po ba jika ba otina biloko e baby po to ko côté na chinois so biloko c'est yete au côté na chinois to mélanger ndeti nga chinois zate o peso tango za chinois te ya chinois te ala mo pena bien mo ya chinois te neti chinois na mesa nga chinois abisi image monde ya chinois mais ça nga chinois na teka te aka nga tsa biloko na teka ba chinois te ngai voilà na nga chinois na mesa nga te ngai na nga chinois peut-être mo ba ketch boy to somba ngo za da scotch na carton to somba par pièce neti ba ketch be nga somba te e yaka na carton mutatindi na teka ba ketch o ya ko somba na somba te pona somba boy non ça perte ako so mon emso so mon 10 la tina message na te 15 muto yila ka $10 voilà donc na salika perte donc biloko to somba ngo te yak jika mo yak na biloko na ye aluka muto tekela ye nana tekela ngai pesa mbona ngai pe lia mive na yo voilà donc biloko sa mito ngo donc kopa ngo kufi na kopa kufi na ko vivre da mesa na kopa ngo sikoyo ya ngo to zaka to vivre na kopa poto mesa na déjà voilà to ebine to koti na so na amérique te na bike ekota tena yebi place na koke koti nango naza na bato na bengaki kole place bola bengi naza bilo moko wa a koti yango yaka muna futo transport na loué mutu tiango na kele tekeli neti toza na groupe ya bilokos na groupe na biso so naza biloko esi na bengi baninga baza misika natindi video yo natindi yango na kabolo yango ali baye bakoti banukozwa mais na mona bilamba tombola na bilokos na ebite bilokos yango tombola no tomona ezaka bilokos omona na balo na so bilokos oh là là so babiloko yaka ndeni bavere batasi basala mbele balingela yango biloko na po ebeba te baso eye olongoli yango olongoli batasi olongoli biloko epanzani mbalebele oye nango mpe osuma mpe 10 000 oye mpe osuma 3 000 moto ape so 4 000 donc bénéfice eza nango na moko bakopesa so 1600 1500 mais na mili bakobela bakokanda bakoboteka moko be 2000 moko 2000 besosango yo oteka ngo combien voilà 2000 ngape ateka biso 2500 nalandika 500 wana na vite so message ko zalo pesa ba konje people ma madouane na zoka badouane on comme si
ya komata donc tout ça lobelaka conseil na ngai ezaka ke na baleni bakonza mboka ba solution voilà solution ezake embele mito yo balinga souvia mobulu te kindumba te muyibi te ko ateka ta mwa biloko o biso wa mama bana na oteka be pona bona na moyi ke ka pesa bo ba finga ko 1000 francs ko 200 francs donc on senga ka bakonza mboka ya biso pardon donc basunga biso pona douane voilà so mutu aza ya conteneur na ye akiti conteneur afuta to te par exemple afuta oneti 1000 na 1000 abimisi kuna ayo taka biloko ngo boya taka boye pas même 1000 ko kité tant on ta chez biso to silika mutu zo swa bicha so akiti douane ça biso bien donc douane so ekiti donc mamna so ekiti pe kimia pour la biso biloko to za biloko te so tali woneza ka biloko ya te ji ya ndimi kutu aina biloko mo neti kuna aina biloko na teka ngo ye moko po douane zo bo mutu eswa po songa na ke somba ona somba ngo cher voilà a linga te pa pesa nga esanga estoma donc alingi ye mo nga teka biloko na ye so muso tikele ko ma lembo alembo donc to ya douane kita donc poto zo kimia do kimia bilo muso te kambi kuna za ba compter kambi kuna mo yeke ye te ko douane yokola voilà donc ba so sempo na douane donc douane ndezo boma voilà donc tela mo nzeka uki biloko so passe quoi parce l'État que so ma président pardon s'il te plaît l'État s'il te plaît maman Léli s'il te plaît pardon donc so ma voilà donc on raté nzamba sunga en tout cas merci beaucoup message a bien reçu et partagé vu que ba konzambo ka ba luka solution pour ma bretali douane voilà très cher amis internautes na cadre toujours il y a découverte il y a marché bilokos awa na kati ya commune Anji président na quartier 7 place Weza commercial to bandaki vraiment les bandes ndenge jikana lobaka expliquer ki biso ndenge ni basala la marché bilokos ni bazo biloko baya na pe na ville ya Kinshasa et puis bandeko balobi mususu baza ba mona température eza mo élevé pour biloko vraiment ndenge ezala na kati ya avenue ozande ezala raté parce que bilokos babi copie ekomi ko beba mutu tout akomi na idéologie ya ko teka kaka ndeko munuso ka noneti ngambo na ndeko na poto keren mialo na allemand alo keren ndenge keke tinama biloko ngape na seli bosolo pa o te mususu ka boka bon yango zo bo mapenda copie mutu niyo so komi na esprit ya convier ko tia mesa ko teka toujours yango bo maka copie donc moni pena ndenge to beti pena moi lisolo ya biloko ana commune ya Njili et suka bon to tambula ko ça ba découverte ça bien pour ko sepelisa ba ça bona kata chaîne na biso ya biso podcast chaîne des actions pour les soutiens du peuple premièrement je remercie ba boss na biso vraiment bisika bozana remercier bilo la qualité kitoko ba motivation bo motiver biso pour meka ko kota ko ça ba découverte ça bien pour ko sepelisa toujours ba boye na biso to landara beaucoup plus ba demande na bino to bo senga biso te el mara sala émission bo to sala parce que biso za ba misa na bino surtout c'est bo senga biso to sala ngote et ba ndoko lembisa ba bone mais to sala ngozo like sake to za chaîne oyo eza la visibilité makasi na mokili mobimba to sala ba bone o vraiment ba zo rater ko na biso ba like ba partager ba ça ba commentaire pour que biso toujours makasi ya ko kota lelo yo to zaki awa na quartier 7 na marché au fondement ya biloko pour kinde bande ba peseli et puis que lobby kuna lobby to tambola pour ça ba découverte kitoko na sima caméra to zaki bona cameraman na biso Jordan o to tambola kina elongo pour ko lakisa pena bilili ya mukolo lelo et ce qui bongo te bo se manifester na ba commentaire na bino bo liker bo partager pour to suki a te to sala musala kitoko pour ko se pesa bino marché biloko si yango j'espère que déjà mon réel a ba serbe mo na ndenge marché ça ko ka kama le belo mo za très capital ba ko ziba lu kamera mo ko réduire mkie marambo etali douane Mbesi bamboto na famille matui la mobimba maman Laura Chou motema ya boss live maman malamu maman vraiment tona motema ya kosunga bana na ya liaka na batu et pourquoi pas na pesa bamboto na famille na ngamia lukera mi en Allemagne chez mi en Paris c'est Fra mi la Camila petite chérie sans oublier notre cadet Anzi mi le pourquoi pas na pesa bamboto na base na ngamo bimba Michel Ebuma Jogo na ngam Michel Ebuma liquide matal sans oublier de best Congolo de best Congolo musu kambisi na ngamo privé papa na desela so de best ba moto be na pesi ba moto ba tout vraiment ba zorata Rolanda émission elle mara de la presse Gloria Gonda la fille en couleur Dorcas Mala Jordan Marcus en tout cas ba fanatique et puis ba vous frère dans ngane soza tellement ébélé et lobby la maintenance na Bundes wana sans oublier mon vieux
Freddy Ngoma le coutumier depuis ici en États-Unis na pisi ba moto le batu tout vraiment landaka l'émission et ba découverte na biso batu tout ba s'abonner na kati ya chaîne biso podcast El Mar de la Presse les Lamino fort tozali kosala musala kaka ndenge ezalaka pona kotiala ba toujours liboso ya ba télévision pe ba téléphone na bino nde bomesana nazaka na posa ba commentaire nazaka na bino sono na kufike soki penza atomike ngana bino tukutana à la prochaine émission quand moi je vous dis bye 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 opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela